nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Kolala kolamuka ezali bongo habitude te talatina tolobaka na ABC, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bande ko balandi lelo ezali bongo mama na likambo la République démocratique du Congo. Émission mokolo lelo tozali koloba nyonso pona maponami le 23 décembre. Bande ko balandi sombele suka bisanga to komi na biso penza kosilisa moya zomi ya zomi na moko to komi sikoko kota la sanza ya zomi na mibale wapi pa maponami na RDC. Bandeko émission ezali à réflexion talatina lelo nazali liboso la bino pambate to réfléchir ensemble. Bo fungola ni miso pe matoi bolandanga la bokebi nyonso pe bo s'abonner massivement na ABC1. Merci na bino nyonso ba oyo boche mongolo to la bino la ABC pambate bokozala ka décité. Bandeko to bandina no koloba likambo ya contrat ya Félix na mona mboka Tshisekedi na mona mboka Vital Kamerhe plutôt na contrat wa bango maboko pembe. Bande ko balandi maboko ezali pembe te. Océan de la presse na lingaka koloba tout ce que les gens disent tout bas. Contrat wana ezali ya maboko pembe te. Soki bolingi boyeba ke contrat wana ezali ya maboko pembe te, bota la batu ba Museveni bazalaki wana. Bota la batuba FCC bazalaki wana, bota la François Mwamba oyo boyebi malamu mobomi ya MLC, mobomi ya makasi oyo bayaki na lutte pour le changement de la République démocratique du Congo akenda la FCC. Bande ko balandi mwana mboka Félix Tshisekedi tozali penza ko interpeller yete po yazali na lokoso ya mbongo alingi ali ya misolo kasi biso tozali kolobela ba combattant. Ba combattant bozali bongo ba congolais. Contrat wana ezali ata kona malamu ata mukiete. Museveni azali moini ya mboka Congo. Ba mwana Rwanda ba Paul Kagame bazali moini ya mboka Congo. Posa la bango ezali nini? Ba kabola Congo poete bango ba dondo la minerai ya biso. Yango talatina Océan de la presse aye ko interpeller ba combattant ya IDPS. Bobandi lit oyo banda kala na mona mboka Tshisekedi wa Mulumba personam. Nzoto na eti lelo ekundami na mboka Belgique. Ekundami pona nini? Ekundami pambate moto oyo Félix ake kosangala bango Joseph Kabila na bato ba FCC bango nde bato ba boyaki catégoriquement que ebembe ya papa la biso père de la démocratie et comment ate petole la été. Bobungi yango te. Bato oyo batumba ba diaspora na bino ya IDPS. Bato oyo ba négligea bino ezali bongo bato oyo mona mboka Félix ake kosangala bango. Bana membre ya IDPS. Est-ce que bozali na société ya bato oyo bazalaki calciné na IDPS? Bato oyo batumba bango bandeko babino likolo ya lit oyo batikali komona yango te bazika basabota bino pe bato wala Félix Tshisekedi ake koyoka na bango. Pona nini bino bokoyo kolala pongi ya bozo baboye na koyoka kama kamunyoso. Botelemela mona mboka Félix abebisa mémoire ya bana membre ya IDPS oyo bakufa kala te. Abebisa mémoire te ya bitumba oyo bobu uta kalakala to boyi mwana mboka Vital Kamerhe azali bongo burundais azali étranger azali congolais te yango talatina tozali ko interpeller conscience peso ki botay na bilili Félix azali ko sepela malamu te na inu ya maboko pembe basengi ba point nyonso ya malonga ba phase tout oya malonga nde yango Félix alobi azwa pour a soutenir azala République président ya République démocratique du Congo. Les ali côté kamboka te. Opesa bango primature. Opesa bango Sénat. Opesa bango
bazala mokonzi ya député national opesa bango bazwela biso nini ministère ya justice opesa bango ministère ya intérieur opesa bango biloko loso clé mwana mboka Félix okimaki koboya 2 ans po balingi bateka mboka mais yo otie mongolo tolona koteka mboka alors tolingi to interpeller conscience na yo ba combattant ya IDPS bo revoir matière wala soki bozala ba corps wala ya maboko pembe bo tala yango tous les 5 ministères ya makasi ya République démocratique du Congo yango mona mboka Vital Kamerhe asengi na sima na ezali Museveni na sima na ezali ba Rwandais na sima na ezali Batumabe tolobi NON tout Congolais fungola miso ko pesa Félix maboko te ko pesa ye maboko te Félix ateki mboka la contrat na ye na bala mboka Museveni bo pesa ye maboko te ba diaspora bisika loso bozali océan de la presse alobi bo tala likambo la bokebi sa Félix pe bo pesa Félix na lokoso ya mbongo ya solo tondibele boketu premier mwana mboka Félix ase aliaki misolo yangola andimi contrat ya maboko moindo ye na Vital Caméléon burundais. Na l'équipe étape pour l'interpeller conscience Sabino émission ezali éveil patriotique. Toko voter te mwana mboka Félix. Soki mwana mboka Félix aboyaki kotambola la bandeko baye akei ye moko sans signature ya mutu. Tolingaki to peso maboko. Poto ebi ete lobby okoyeko bongisa mboka na bisiko papa na wazanga kiyozwa mais lokolo ke na alliance ya maboko moindo côté ka République démocratique du Congo to lobby NON na numéro 20 Congolais moko ta ko voter yo boko sala campagne na bino biso be to ko sala bino campagne parce que to komi na tanga campagne to lingi ko mona Museveni na accord ya République démocratique du Congo te to lingi ko mona mona mboka Paul Kagame te to lingi ko mona ba Burundais te to lingi ko mona ba traître te kabuya l'homme puissant ko tshela bino bilila photo ndenge na za ko loba to marqué mutuwana na jaune azali bongo mutu ya FCC conseiller ya mwana mboka Joseph Kabila tolobi non na ko soutenir mwana mboka Shadari na suki swala toleki sikola makamatali mwana mboka Louis Michel okoka Congo te na moyibi na yo ya ba minere na moyibi no matama wana esi elembi okomi mpaka olingi kaka kotombola po olia minere ya mboka bolandaki malamu mwana mboka Paul Sampu ndenge atombola ki mungongo la ye ba Congolais bo tombola mingongo bisikalo so bozali ba diaspora bo ke la ambassade lo ko tombola non à Louis Michel tata Joseph Kabila Kabange o balingi ba bombela biso République démocratique du Congo mwana mboka Shadari azala ba tâche oyo communauté internationale ezali ko lukaye boko kanga mwana mboka Shadari boko longola ba arrêté wala te bato ba kufa ya mwana Sampu bino bo sepela ba mort ebele oye kufi bino bo sepela yazali cause ya makambo ebele tolobi NON mwana mboka Shadari il faut azwa maboko na ye na kokota na makambo la to boyi na République démocratique du Congo tolobi mwana mboka Bemba Gombo azwa ka peine na ye ya 10 ans tolobi bato nyonso o bazali na mouvance ba o bazali na problème na communauté internationale esengeli ba tchabango maboko Louis Michel Keba na yo Louis Michel ba républicain ba lobi Keba République démocratique du Congo et kebisio population congolaise et kebisio na manigance wala Keba na mukolo kocha makololo la République démocratique du Congo kozala lapide po ete to yebi yo moteki ya République démocratique du Congo mwana mboka Louis Michel Keba ezali bongo maloba ya ba Congolais na molobelo ya bango Michel Ngato to l'homme noir tolobi boye longonya na population congolaise po ete bolalite tolobi peuple congolais fungola miso boyoka lisikulu ya bato ya lokuta te tolobi to soutenir mwana mboka Martin Fayulu tozali ko soutenir ye pona nini tolingi to soutenir ye pamba te tolingi changement ya solo biso nyonso tozali na posa te ete tonyokwa biso nyonso tozali na posa ya lotiliki tozali na posa ya développement na mboka la biso mboka oyo etonda nkita population pauvre, pays pauvre et zangi ata nzela bande konanga bisika bozali botala la boke binyoso na République démocratique du Congo mobimba nzela ezalité eloko moko ezalité eloko moko ezalité courant ezali ya biso na inga na zongo kasi lotiliki ezali te totekela bato bayike lotiliki la biso kasi biso moko retour ezali fiasco yango na ye koganga la mongoko makasi nalobi bisika bozali natalisi bino ete tozala ba minere tozala biloko ebele kasi nzala na mabumu bana lelo ndenge naza koyebisa bilo batangi te ndeke ya likolo etamboli toyebi tina te basoda na mandoki bisika nyonso bacheli biso moye tobima libanda ezali te tolobi ete Congolais fungola miso okolela yo na nani tokomi ngonga ya suka le 23 décembre mapona mimazali tout Congolais
tout Congolais kende ko voter mwana mboka Martin Fayulu o voter e pona nini ozali ko voter po tolingi changement tolingi na nuto kwesa régime oyo nde na sima nango biso ba Congolais nyonso na ba prisonnier politique na ba oyo ba boyi ko pesa bango accès po ba kota na bino ba diaspora oyo ba boyi ki ko pesa bino mongoloto ya bino po ete bozo ba carton électoral bisika nyonso bozali na ba pays étranger na ba pays d'Afrique na ba pays proximité bozonga la mboka to sala maponami crédible maponami le 23 décembre ezali maponami ya changement eza maponami ya liberté d'expression eza maponami ya koloba tout pona kobengana régime oyo ya assassin régime oyo ebomi bato régime ya génocide régime ezangisi biso biloko régime ezangisi biso misala régime ya lokuta to ya chômage na République démocratique du Congo bauti kolanda ezali 20% mwana mboka Jean-Jacques alobi yango sikoyo to ya 20% toza déjà en danger misala ezali te bango moko baliaka bango moko balataka bakendaka bapoto bana bango batanga à l'étranger batanga malamu bango moko na bonne vie à merci biso tozala baumbula bango nde molobelo ya bino ya République démocratique du Congo aye kotalisa bino ete maponami otozali kokende NON na trahison toko trahir peuple te mutu nyonso akotrahir bino nga molobelo ya bino nazali na kotelema pona kolobela bino nazoloba tout ce que les gens disent tout bas NON na maboko moindo to soutenir Congo Lamuka Congo Lamuka eza ya grand nombre toza na 5 ministères tolobi 5 ministères wana tozali ko kenango pona ko déguerpir bayini pona ko pikola bango la mosisa na misisa na bango bakende na miibi na bango bakende ko samba na communauté internationale non na mona mboka l'état moyini assassin Louis Michel Ndoki ya République démocratique du Congo olakela mi mabe nzambe ya Congo akofuta yo papa Simoki Mbangu akotika yo te nzambe ya Sango Mokonzi pasteur Didier Lompinga nzambe ya Jean de Dieu Mwambika di Mamulaya akomona yo po ete ba ancêtre ya République démocratique du Congo batelemi bande konangai to se souvenir na le 4 janvier martyr de l'indépendance na Imka na koluka la sale miso la Imka to tombola mongongo bato la tilelo to se manifestera pour la bangote to se souvenir na bandeko la biso oyo bakufa na wenze kuna na kote ya Kasavubu boyebi malamu ete bandeko la biso bakufa bandeko la biso bakata na mitu to se souvenir na ba martyr de l'indépendance tout Congolais bisiko zali to telema to se souvenir sikoyo na bandeko la biso bakufi na Congo central bandeko la biso bakufi na este bandeko la biso bakufa kuna na Kamwena Sampu to telema to dénoncer ba crime wana to dénoncer biloko wana partout bozali maboko la bino ezala likolo boloba victoire 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 boloba victoire victoire na République démocratique du Congo toloba biso nyonso victoire basa ya bandeko la biso tozali kolela yango le 23 décembre toko telema na bitendi ya rouge na mituna biso la maboko la biso ezali elembo ya kolela makilo ezala renversé depuis 1900 oyo bino boyebi Congo démocratique ezo liberté langote ba koko la biso ba revendiquer ba droit na bango ba lumumba ba mort na bango ezala mystérieuse toko lela bango le 23 décembre toko tambola toko voter massivement mona mboka Fayulu pour le changement ya République démocratique du Congo bisika nyoso monguna azali to fouter dehors tangu yo yebi congolais o alinga ya ko distraire yo na ngonga o loba na ye non je veux le changement Congo c'est le changement toko lela Rossi akufi Makila Mayeza ko ganga lokola makila ya belle. Alobi peuple gagneront toujours. Partout où vous êtes, population congolaise, Bocha peuple gagneront toujours. Pour qu'on se souvenir na mwana mboka Rossi Mukendi, makila na ye kufa, ba journaliste lelo ba bomi bango, betidio ba kufi, to lobi boko boma, to lobi boko sala nyoso bolingi, mais to kokende li boso la maponami, pour na kotindika mwana mboka Fayulu, akende, pour na changement. Nous voulons, oui, na contrat ya 2 ans, parce que nous voulons, to yeba, ne monante miazawapi, to lingi to mona Frank Dionga bima tolingi to mona mwana mboka dika pena bima yebisa biso secret ya mort ya mwana mboka Muzelo Laurent Désiré Kabila tolingi to mona Jekoko Libanda to mona bato ebele ba Diomi Ndonga la maboko pembe tolingi to mona bango basala face na mboka la bango tolingi mona mboka Moïse Katumbi azonga tolingi bazongi sa bomengolo so bazwa ba politicien bisika no so ba vandi ba kenda ba exil ba oyo bazwa mbongo ya République depuis 2e République tolingi to mona bango ba koko ya kala o ba yebi histoire lokola traître
retraité ya mwana mboka Gizenga tolingi ba obayebi histoire ya Congo bangolo soba telema mwana mboka Vital Bula akufa négligé mais azali moko oya bundaki pour l'indépendance ya mboka la biso yango tolobi tout Congolais partout où vous êtes bolandanga la bokebi ngonga ebelemi Congolais nyons fungola matoi fungola miso monanga la bokebi s'abonner na ABC tolobi changement Congo au Congolais. Nous voulons la paix dans toute étendue de la République démocratique du Congo. Tolingi kimia, Congolais va respecter. Passeport ya Congo ça la valoriser. Tolingi te ba minimiser biso. Un pays comme Brazzaville et à beta kabiso tangolioso. Angola ne parlons pas. Ba Burundais, ba Tchadien, ba Kenyais, ba Tanzanien. Ba Ougandais ko boma biso tolobi non Congolais il faut la ta identité na ye Congolais il faut la muto ba respecter parce que poumon na biso forêt équatoriale ezali ko profiter la économie ba richesse la biso ezali ko profiter l'économie ya monde je vous dis na tous les 5 continents. Tout le monde entier, bazali ko lia minéré na biso, bazali ko vivre la minéré na biso, mais biso moko toza pays pauvre, bozali ko landa, mais toko banga te wana zali intimidation ya buzoba, tolobi Congo au Congolais, Congo au Congolais, océan de la presse à Tomboli Mungongo, soki na kokufa la kufa metolobi Congo au Congolais. Kabouya l'homme puissant kobanga te tolobi Congo au Congolais. Cette fois-ci nous voulons le changement, pire et simplement le changement et la paix totalement dans toute étendue de la République démocratique du Congo. NON na maboko mwindu ya Vitalo Caméléon, un Burundais qui veut assassiner notre frère Tshisekedi. Cri d'alarme pour toi, mon frère Tshisekedi. Cri d'alarme pour toi, éveil patriotique, éveil de conscience, et bima bisikawana, ba piégé mon frère, bima nesikawana, obé bisi carrière politique, bande ko balantina komina suka, lelo na yeki ko betambela, lelo na yeki ko loba. Pene to poussani ma ponami. Nalobi merci na maman Chantal ya une opportunité au Pessingai. Merci na papa Ozelom sage bien kala Rebecca. Nalobi merci na papa Joy directeur de recherche stratégique. Merci na mon père Sango Mokonzi. Merci père spirituel à ABC. Nalobi merci na maman Fariana na fondation Believe Mokonzi Abakabelo. Nalobi merci na Giwa Nzambi depuis Hollande na molonga na yo mama Sylvie Mwamba mbote lisuse ute pa ya kabu ya l'homme puissant nalobi merci na papa social Fosca di Kiese na molonga no mama Solange nalobi merci na Chantal Fitina na fondation Fitina nalobi merci na Rita Mawete l'enfant propre nalobi merci na Lucien Bazaïba nalobi merci na un père Zahir Yassika Germain Bafalanga et tous les Aïrois, nalobi merci Nabino. Un père égale servir et non se servir. C'est ça nous voulons au Congo. Congo égale servir et non se servir. Boko se servir te assez. Bolei mingi to boy bino la lokuta. To lobi merci mingi. Et où tu peux aussi de la presse na Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala olanda koloba pièce lo setonda amour. Merci là-bas pour amento Angola no ba citadelle la reine Olga Lompinga la mokite no Florence Batondo Mido. Innocence Bolipotiolo mboma soda makasi. Merci là-bas la Lukapa. Merci na ndeko benga kingai. Merci na ba South Africaine. Merci na bino ne sobozali sima océan de la presse. Merci na Gilom Pinga la mwasi na enana pena merveille. Na lobi merci ya mingi. Na mama Mireille na États-Unis na molonga na yo papa nangai Godard. Merci na bokila lokonde femme P4 la femme puissante maman Boyo. Merci na maman Sylvie Mbenza. Pourquoi pas Angelo Sandranila. Merci na Kilama plus 249. Merci na Antonio na États-Unis. Merci na yo papa obenga kinga lobi na butu obengi lisuna tongo olobi bolingi changement. Merci Antonio. Merci papa Antonio. Merci na ba américaine nyonso na ba américaine nyonso. Merci na docteur Jules Chiboabwa. Merci na Arthur Ndombasi. Merci na Malko Kakila. Merci na Emmanuel Chabalokwa. Bozali ebele bande kolangai. Merci na mona mboka Kitobila. Bozali ebele Abraham Bolindo na Gabon. Merci. Botala bande kolangai. Botala binomoko. Bomoni comment ba saboter Ali Bongo.
et bongo bino toko saboter bino même voilà bomoni kilt balingi basaile de grâce tellement il a tué, il a été assassin bino pe boza ba assassin ba génocidaire toko lapider bino kilt la bino ko la valoriser ata ko mokolo moko te ponzamba kolinga bino te. Merci na Congo lamuka na lobi bino nyoso ba la Congo botelema bokenda vent campagne bandi bokanga matoi na bato ya lokuta bokanga matoi na bato bakoko sabino bofungola matoi na bino na émission Tolobela Mboka Congo pela mulobelo CA de la presse parce qu'azali ko ebisa bilo sembo. Merci na Tony Musungu le grand mayas na bala carrière. Merci na Malko Kakila. Merci na Bilonio Soba Londonien et Dobila. Partout où vous êtes, Congo au Congolais. Merci na yo Marocain, mon cœur de tous les temps. Vraiment, merci na yo Josué. Merci na Musala Bozali Kosala. Pourquoi pas Bino Nyoso. Merci na Kabouya l'homme puissant avec la cima caméra, l'imbattable, l'infatigable, l'incontournable. Merci na coordination Jumi Boembe. Encore une fois, la patrona. Merci. Et quant à moi, je vous dis bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.